est tellement plein que c'est bon. Nga na ligne impolitesse parce que moi ma réaction c'était par rapport à l'impolitesse. Et ben de comme souvent en mouvement. Alors peut-être tous comprendre mais ça suffit. Voilà quoi. On arrête. Et puis que ça l'orchestre dans le Congo ça fait 5 ans président, ça fait plus de 15 ans. On a président un groupe. Il y a facilité. Au monde on a quelque chose mettant sur un défi. Au monde on a oui. Oui, to defa biso to ça va jeter. On a comment on contrat nako. Sauf à libérer ngata mo alarme on a zone libato na stade. C'est que la maman foi bête, c'est que la maman. Eh makina nga nyambura guerra. Et puis muto asali ki ba je sais que ba longoko, muto anza ma piniri. Bonjour et bonsoir Nabalandino surtout bazolanda biso na Koba Plus et les deux ali mukolo moko ya malamu les journées autobongisi vraiment ya kitoko ya koyamba artiste ya munene ya mboka na biso les Jos Dena et les loto zanaye donc Fabrice Ngoma osengaki vraiment lobby Jos Dena il faut les loto tozana Jos Dena et Jos Dena bonjour. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Ça va tranquille. L'équipe est moi Mikolo Belé après que tu as voyage na yo na Matadi, production Matadi, les lots recevoir yo lisusu tonga ito tuna et to yeba carrière à Jos Dena à banda musique wapi. Non, ça journaliste faut yeba carrière là sur la banda donc je crois que question mon réponse non peut ça. Banda batu ba yeba na sala la musique, na changer té poussière non. On a évité que pour spécial ma ou maçon non dans musique donc batbaïbi déjà c'est bon. Il y a d'autres gens où bah éviter carrière il y a Jos Dena pour bah moni Jos Dena na tira pays mais bah éviter avant Jos a comme na tira pays à banda qui orchestre ni na Google bah mon CV dans Agno Césali déjà donc voilà c'est comme si so muta sali ninga se galinga alinga ninga te muto c'est intéressant nga yebi déjà quoi. Oh, c'est intéressant à terre, retourne à Zananio. Bon, c'est bon. Ouais, Fabrice Ngoma, j'espère que j'ai déjà les réponses. Et Jos Dena, les lots, tozo yoka makambozo circulé, mingi vraiment na ba internet, na ba télévision partout, par-ci par-là. Il y a ba collègues na yo ba quitté culture pays vie. Les lots tozo yoka bango msusu balobi bango ba pesa ki monstre banzembu et banzembu bino boyema la culture pays vie sur 100% à 20% bango pe ba pesa et les lo bazana concert le même date na les jours il y a concert il y a monstre d'amour na stade de Martyr balobi Jos Dena aza invité de nitoye ba Jos Dena cause l'invité à rokene na gauche toi rokene na droite bon baza bande konanga sali on est sur un yangon de sali cultura bande konanga donc ceux qui pas contre nanga espoir ngoma yonzika yoka réponse quoi bonheur lui USA bonheur lui yoka réponse nanga ceux qui ezalaki ke na kin nanga mi kabola soit na bandi côté na Martyr na ke succès na comment on na municipal eza pour monta ku fate eza pour monta ku fate ba frère nanga ba ndeko nanga za famille nanga donc komi kabolingo za moins difficile quoi donc bonne chance na événement na ba mi balé nga na za na groupe na Congo central pour la deuxième fois encore enfin pour l'année pour la deuxième fois donc Tolongo déjà partir à mois prochain donc à partir de les 8 Tokyo nous on a 4 concerts qu'on a surtout aussi ici tous zongi pas concert monsieur de la déjà samedi au 29 tous on a Sayo Basende dans tout le dans Sayo Basende na bengsi baninga nyoso ya cultura bazal bienvenue na Sayo Basende na matin mais Jos Dena lelo ya kotala ya koyoka album ya yo ya liboso oyo bimisaki tolandaki obeta vraiment ba vraie chanson na koza la parmi bato bazwaka chance ya koyoka album wana mobimba et ya kolanda yo même na niveau ba répétition tant ozo répéter na Gilles et pas PDG au niveau ouais naza pena parmi bato vraiment ba bande kozala presque ba séjour à ba répétition non tozali voilà tozali donc tozali lelo yo ya kotala promotion ya ba nzembu promotion album disons
ba vraie chanson ya ba o ibeta wana mais tozala surpris ya komona Jos de natiki album ya munene o nga koloba eza ebandeli o ezali ebandeli ya carrière ya vie na ye atiki yango a retourné vers na ndako na bango na cultura pays vie mais epesa ba musicien na yo mususu choc nazala na deux musiciens na yo et donc bazwa moi choc ba mission baza na bango sikozolo ba Eurostar azali voilà azana e tade azali oui c'est normal baza ba humain fallait baza il est vraiment moqué parce que baza croire que ko sala mandingo non mais c'était juste pour un temps c'était pas que on a que na sali 20 ans sur na culture bien 5 ans na culture j'ai même pas fait plus de 6 mois juste 6 mois et puis voilà continue comme les ambokes ça me soupe président sali inane biso mona culture ngo wana président sala ba inane na poto to répétera wana na ba forum wana ça dit non mona likembate président ranem na poto ya aulia kitoko ba shawarma ba tout ça voilà biso koto donc ça dire nguba pena 500 francs boka blanc 8 personnes ils ala nango Thompson mo ya skits donc ça dit na ya ngocha pauvre masa na ya kufana ni boss kalambai tona masa miso boss kalambai za moi anecdote mo beta rapide era likemba na sana ba kiltira sensiblement l'arme na mututu pe mo ba damas ba ne sermo sala ba Thompson kota ba vient biso Robert Lucas na ben on est na quartier baboma na matete wana avant que rep to kota passer na vite so comme on est kimi na vite so zala kaka alors to ke pas vient biso Robert Lucas na pese mote to sengi mo muke to payer na malé wana to payer Thompson mais Thompson na kina secreterie mo na kati parce que massa na chaki rien ya bika to ba pire yebe muta mouvement achaka le bobo so na chabo ya donc et abata mon boy il y a souffrance mais il y a bien paix donc tant le bibongo na kanisi bena mingi na kanisi mingi ba papiti sekedi bref nga lobité pour na lobi ngwana na lemba groupe na biso na lemba groupe na biso teza groupe na biso etika la groupe na biso nga na osenga ka ke to kitana se tout ça soit marqué les angatina toi avancer quoi toi avancer voilà. OK tout ça na c'est toi avancer na groupe na teza groupe nanga za groupe nanga donc na linga ngo tellement makasi parce que na simbela ngo poto jeunesse nanga na passion na groupe wana donc so na ya ko porter sous main pour na mota momuke na oya ka ndengo na ko ça na ba va et vient ou bien ngata pigeon voyageur j'accepte ouais donc c'est normal mais on dirait juste de na ozo cacher ba vérité moko ba ninga ba bimisi bien sûr par rapport ya ba dur na yo ya kolanda presque ba mission mingo ozo sala et ata mabe moko te ya orchestre na yo ou ya vient na yo monstre d'amour non bien sûr non ça mon centre te ya en fait yo ngana lo banini biso na orchestre na biso bazako zo ba film ba beti biso pia ya non mais ndenge baninga balobi ke bande ko sombeli bango basili koti ba debo balobi on a assez parlé de ça 2 ans et un orchestre te ba memo lo la ouais exact alors aucun ils ont orchestre so oh petit wa présence yo ouais le obi ke le to imba ntembo boya exact eza ndenge eza ADN ya musique ya Congo pour ne pas dire ya Kinshasa pour ne pas dire ya Congo eza bongo maintenant biso culture to na ADN na biso je sais kaza ndeko nanga masa nanga lokola CD ndeko nanga masa nanga lokola Gilen Samba lokola Lisha lokola Vicky Nasdaq lokola Onoka Panga lokola Stanford lokola Dudu Cheki lokola Medola Mbonda baba ndeko nangai so na koya na podium mukolo na bato ngame mangali ngozala bango so pe to kena na mboka mo boye singa mo ko repatrier ngate bato ngako kotsanga na mabele bango baba frère na ngai baba ndeko nanga esinga kata to za lekolo moko alors biso na ADN na biso culture bato mo balata propre boité veste boizaka mo rare veste chemise cravate ça c'est culture pas d'insulte je dis bien pas d'insulte le quoi ngana za mo yaya na mo pekisa peut-être un âge, peut-être une expérience, c'est bon, on a assez fait. Ça. Merci, c'est bon. On en a marre. C'est bon. Le verre est tellement plein que c'est bon. Nga
na ligne impolitesse parce que moi ma réaction c'était par rapport à l'impolitesse et bande comme ça en mouvement. Alors peut-être tous comprendre mais ça suffit. On arrête. Ça ne sert à rien de faire ça. On avance. On avance. Céden, je suis mon frère, c'est bon. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Je sais que les gens ont compris. C'est bon. De l'autre côté aussi, c'est bon, ça suffit. On arrête. Ça n'honore pas le public du Cultura. Ça n'honore pas nos familles. C'est bon. Et comment ridicule. Comment ridicule quoi. Et on a là. Qui camadérie mususu na ko telemela na ko telemela ba relation mususu mona ba ko inculquer lo moza ki na ngote ça se passait pas comme ça na culture mutako lo ngone il y a beaucoup de bato balongo na culture les kana est-ce qu'on est comme là non na éviter ça na cadre il y a promotion il y a les 12 na éviter bon so ça na cadre de promotion les 12 je crois que bato ba déjà que culture beta les 12 ça donne pas beta les 12 na je sais pas beta les 12 est-ce que non ça sert à rien en fingana merci la question pardon c'est bon. Ok. Tomoni lelo ba. Jacques Mokwa, je crois qu'il va répondre. Nene Mabaye. Il y a Joli Liba Tombo. On va répondre. Gaël Panz on va répondre. Vignazdak va répondre. Doudou Tchek va répondre. Abilili Olga 007 Mundu qui va répondre. Je crois que Batousi Balandi c'est bon. Bonheur lui. Ndé Sala na Sali. Donc Papi Louange, na tous Mamoloba qui na Tigi. Siko to dosé. To dosé. Bienvenue Vangaseli. C'est bon. Mais tout le monde a soutien. Il y a juste par rapport à stade, il y avait. Non, tout le monde les 12. Est-ce que Rosala les 12 ou ou bien les 12 au Rosala parce que vous avez la production. Merci. Voilà. Mais moi vidéo par rapport à ba ni to mona ki ba misem mususu ne ba sali la ki ba ba vidéo ko sala moi vidéo. Les tout ça sur le 20 je sais pas quoi, le 26. Tant en onano. C'est depuis que ça genre bana oyo babila le pona biso okota tenga na ina koti mutalibo ma famille biso ça bana oyo donc on a le pona biso beta mazol pona zote na beta na nko el pona biso vous comprenez donc ça dit na soutenir na donc les 12 on a niveau ça na tenga la monnaie tenga ndem da futi mbonga stade na soutenir 12 mais n'empêche pas na soutenir ba jesak ndeko na ngai vous comprenez c'est à dire c'est eza bongo et ya bongo ngali na boyika mafinga ça sert à rien. Pour juste ça boire on a deux boire ça ne peut qu'on yemba koto peut ba bina ba yemba donc c'est comme ça gloire raison quand la culture donc on côté dans la on peut dans un podium je crois bato soba simla un téléphone pour mikolo comme ça ma téléphone kuna ndeni kitoko kuna ndeni rôle nga za kana kuna ndeni côté non c'est bien les animaux juste denana qui est pas nana boduga ezali na eloko moko olobi ke bakulutu mibale ce qu'il faut mutu oyo eza ke il faut dédommager parce que balobaki bango bakoyokana kaka soki satan na nzambe bayokani mais lelo oyo satan na nzambe bayokani te mais bango bayokani par rapport eloba maka ya départ na yo ya kokende juste voilà par rapport à départ oh non so babe bana za pour ngai so tamba yokani batuni ngate yo na be non avançons ça non c'est important eza le bagi fait ba futa yo kasi eza difficile on a biso na bato monde tozora biloko nyonso kana moi pete ningwana eza pona okitsa bango te baba yananga naza fier ya oloba naza mission Kofi naza fier oloba na mission azeko naza fier eza CV mo ça na ngote ça data bango bakabelinga mote mais ngana kolia kana komona bango ça dit ba souffrir place bazali na olia na komona bango parce que bango balia na komona nga balia ki na bo jeunesse nanga ngana bimisi esali ki lelo pe mona bango bazana ngo parce que ngana tokaki po ngana tokaki donc ngape moment koki ça dit côté na okene fona loba kombo na bino ba yaya fona loba kombo na bino po ngape na lia na récupérer ta mondambo obino boko pesa ngate merci ouais nalandi monstre abi akabwani na été na nenga mabete na ba musicien o nyo surtout ba longwe mais akabwani kaka na nenga ya musala akabwani kaka na nenga musala mais ba ninga mususu ba niko comprendre te ke bakabwani na nenga musala mais eye ba critique ba laksa biso boye mais jos dena
azo garder toujours bande nae ya relaxa ke azali mwana oyo azali petit oyo devant ya vie na ye azo mériter toujours ba respect pa ya vie pas azo mériter ba respect pa na ye toyebi te lelo oyo na album ya monstre a ndenge ezobima awa est-ce que Jos Dien na ba vocal na ye oyo atiaki balongoli yango to oyo non nga na tike nga dernière chanson na nga na yembaki ezalaki au pire dernière chanson na nga ezalaki au pire osaki cœur ouais kuna ezalaki na vocal te ezalaki cœur acteur principal ezalaki président et puis na grand mopao biso ezalaki na cœur naza fier na eloko balégende ya mboka bayembi nga nayembi na kati donc na fier c'est na contribuer quoi na contribuer voilà donc merci sur le ce que ça vraiment beau lobby ya kulutu ce que ça vraiment na sepeli nga démarche nga ezalaki ndenge wana démarche nga ezalaki ndenge wana et otikala ozala toujours ndenge wana donc na sengi na bandeko na nga to doser ekoki adn na biso ezalaka ya mafinga te adn na biso ezalaka ya mafinga te bolimbisa biso bolimbisa biso bato mosusu balobanga double discours oui je préfère nazala na double discours que nasala eloko mo boye après natikali na obanga nazoka bien te parce que ebangisaka esala bien te nasali vie boye esalaka pasi quoi et puis kosala orchestre na Congo eza facile nga za président ça fait plus de 15 ans nazala président ya groupe eza facile te omona nga na ketcha bien meta mosu na défi omona nga oui todefa biso tosala jete donc todefa donc fona benga na bano tungisa bamasanga bapape louange badudu cheke baviki dans dak batindelanga babiloko donc ça déjà facilité biso totongaka baprésident nga mpe siko bakoma otonganga donc yamoni naozala na mwa équilibre parce que nga nakoba noloba mabe ya vie awa nyonso na etala yango lokola mbisa okaka na moto mais nga mpe baosalelanga en retour nga mpe baosalelanga mpa oyo nga naza na bango donc pour dire que ça sert à rien adn na biso eza ndenge wana te c'est bon ndeko tika kofinga cdn tika kofinga gsat jos mpe tika kofinga wazeko jos tika kofinga inosbi jos tika kofinga anita mwarabu tika ezoservir na eloko te eyokitisa musique ya congo donc eloko tokosala bolingo ezala tozo obligé te tozala bameilleur ami non tozo obligé te mais tozo obligé tolakisaki toza bana tobimi na bafamille ya donc ça dire par là na saluer mama nanga napesi ye mbote sika azali mama napesi ye mbote donc Christian Diena napesi ye mbote na dadi nganga to même tu sais dadi nganga babi tolata kitoko Istanbul je vous salue Patou Lukuba pesi ye mbote Koko Richo héritier wata père natif valable ya yo yango wana kwa bonheur luyeye donc baninga to balinganga tozali rendez-vous za samedi oyo Ange Kiss les pétroliers Pasimpiana Papi Bochab Ladi Koni PDG Joe Franklin Tina rendez-vous za samedi 29 awa na sayo basen de l'artiste va s'exprimer alors il va s'exprimer. Quand je regarde comme ça, je vois personne. Toyemba musala. Donc na beti sete wana bande konangai sedan de konanga nyamuragera de konanga msusu na komona mo peut-être na bosani to doser. Mbuta ici kozali. Adena cultura ezalaka ya mutalati veste propre classe cravate insulté. Ya mona za ko boya ba relation na bato mususu mbuta na za ko telemela ba ko changer nga mbuta na ngai. Et comme il y a un monté à culture, il bureau à l'équipe, non, je sais qu'il y a beaucoup de Ndoumana, c'est que la maman. Vous comprenez? Tolinga dans stade de beta. Normalement. Ça dit que son azala qui wana, le kozo bomangande contrat nako, sauf ya libérer ngata mo alarme on a zone silibato na stade. C'est que la maman foi beta, c'est que la maman. Tout dit bana balunda ba yo beni bana balonga kwa. Au boy on est. Au beta no film mo beta pendant 2 heures de temps. Faut beta segela mama. Ibila gotie. Faut beta kulu kwenda nganzu zako tampasingana wase kwanga mweniko. Yamagino nga nyamuragera. Ebi mutu asali kiba ba jesa balongoko, mutu anzamba opiniri. Mutu asali bongo na episode zanani mais nzamba ko piniri e ponga na lokaka. Papa, kulukwenda nganzu zako tampasingana wase kwanga mweniko. Yamagino je sais que tu peux assis là. C'est-à-dire
sozo le kanate papa taba tio maloba tika na chité wana pour moni so na fo na loba ngana lokola aîné de la famille na l'équipe va santé na l'équipe viki nasdak. Quand tu passes à la télé pour insulter Jessak aux milieu de la malédiction ata mutatini yozaki yemoko na tangi kombo Félix Oazé quoi alobaki oaza élément mordant comment on appelle ça maloba boya ndimi pa keloba vous comprenez papa on a zolo banayo ata malovuma j'ai dit bien na tangi kombo malovuma Germain qui temoko yoka batna tangi la yo ono likolo fader au café Tien Chimanga au Bibiane eba kombo bat mingi ba tena tonga te baza banani o Charles Bronzola ayoki pena lobi ke Jesaka sila ozana chance mingi to ba fond le porte ya chance te même hier mutatindi yo soki ezaki color na bite ke zaye soki ezalaki color orchestre aloba ke moto aza mordant comment ko accepter na tinya mama boake salon ça se passe pas comme ça yoka cri wana yoka cri mama kiditalo batu bazoya te pona vocal na yo pona veste na yo batu bazoya po bayoka biloko wana on l'ouvre na ite so basali programme de batu bazoya po bayoka biloko wana na Set and Play bonne chance na Nyamora Guerra pona na municipal bonne chance na Cultura PV Mobimba bonne chance na bango biso pe tozo loka soki moi makoki zalaki peut-être na bo pe na kocha production Angers so na Set and Play bonne chance na Nyamora Guerra pona na municipal bonne chance na Cultura PV Mobimba bonne chance na bango biso pe tozo loka soki moi makoki zalaki peut-être na bo pe na kocha production Angers so moi bitinga po mbongo na liaki il faut pour nous sango na ndenge na contrôle il faut signer faut multiplier par 4 mais monstre ana na mbongo osala na ye merci nous zolo babongo o monstre na nini ana mbongo alors donc contrat na zoaki 5 chaba so na zong sa faut na zong sa fois 4 na zoaki 5000 na zong sa faut na zong sa fois 4 donc so muta monna ke makambe yali surprise na stade na obimla boyebit surprise topesi bino vraiment merci et j'espère que bozwi ba réponse na bino nyonso na mituna oyo botindaki to tuna bozwi ba réponse et merci beaucoup tokuta na biso nyonso tout le 29 samedi na sayo basende na Debonhomme na seka ya show de mouton wana na sima ya station toza wana samedi le 29 bye.